Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato bapemelaka. Voilà, très chers amis fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde à travers ces chaînes YouTube. Merci beaucoup, vous êtes tellement ébellés. Donc, Kishinga Pemba, les rois des Konfufu. Pourquoi pas dire un très grand merci à Philo Bola qui s'est triphasé de Paris, mère double. Pourquoi pas dire aussi un très grand merci à Lydia Kapajika, celle qui contrôle. Merci à Dani Bokombe, Tsunami, bon retour à toi déjà à Paris. Totikali Awana Chatumba, Owa Piazali, Kokanga vraiment actualité na makambo etali politique na katsa République démocratique du Congo. Là, je dis un très grand merci à Paola Schengen, Kilo ya Londres. Là, je suis là avec Chatumba. Bonsoir Chatumba. Bonsoir René Abiri. Voilà. Petit merci pour le courage. Continue Moussa Tuninga Batu, Azana courage. Voilà. Moussala, Eza Bobuta Makana Nzoto. Eza Tek Agoke l'université Nyonso. Oza Bobuta na famille à Kitoko ya Bakonzi. Babote mi bien éduqué, mais ba réussir na bango Moussalate. Aya on a français, belé, asali péro, te batali été. Mais yo, Ozade Abiri, Ozaka Ningo Zadi. Voilà. Tolingiruka Ningwana, continue courage. Voilà, Chatumba to sur la masolango, to moni ba dékwebele depuis Félix Tshisekedi Tshilombo sur pouvoir. Na Vitel Kamere to moni ba ndekwebele ba longwe poto ba déboulonner poto ba na kin. Est-ce que bango tout ba ko gagner vite ba ko gagner vite ba ko gagner parce que na sali mouvement ko monango ORP opération retour au pays. On se comprend ba ko sabiso na papa Wemba bako sibiso na ba Zakari Babaswe bato bateka mapango wa bato babuka bandako bateka mapango bakenda poto bako moko na bakasike poto za paradis ndoka na bakufa babele ba AVC lelo ba regete ba mabota na bango bakende ko na basoma mapango te basoko na poto za paradis bako sa bato siko Chatumba abeti sitachi ba pre 23 ans na mikili a eu décision que siko ko banda lelo ezali au retour au pays. Il faut Congolais tout zonga yaka kolia bikedi zonga yako betandika zonga yaka aoba abiri bango yo nakata kisasa nani muto ayibi yote voilà. Est-ce que ça mwana mukonzi te na obote na famille o sedi kombo na yo na ndenge siko bino bofandi na poto bozwe satan aoba chinois na benje na ba libanais bazoka bazoko tsambo bazoko mabarishi yo vandi kuna osako ko rêver Roger Matondo bozonga déjà boyo kotonga ba société na bino awa soko za na poto nazo lancer appel loko na zongisi tsunami kuna tsunami asa kuna na mikili oza na poto pour quelques jours oyebi eloko ko sala te oyebi place a kolala te oyebi place a kokita te benga Chatumba ngai na ko faciliter ba démarche nyonso soko sa place a kolala te na koluka place a kolala na ba camp hotel na ko camp hotel ba ko biso place a kolala alors soko sa na kolia soko sana batu ozobanga kotambola na ko abiri akolukelo sécurité okotambola batu mboko oyo za ya Congolais tout. Voilà, mboka oyo za ya Congolais tout. Chatumba komono vraiment na ndenga koloba olinga vraiment mboka no makasi ya na ko dinga mboka mususu koleka oyo to bakosaki biso tokeneki na kidiba bakanisiki to dinga poto koleka oyo vrai patriote na yebiso mboka koleka oyo ezate 9 mois ya moi et puis moi na biso eza na canicule na katite moi eza na bénédiction eza moi ezobeta mopepe za kobeta mboka la rapembe ozala pembe okozala pembe na choko et reverser yo tala Chatumba depuis na yeba na kobeba na bebite na kati ya kisasa na sengi na bino tala mboko eliki mboka o ezate bato yo basaka na esengo alia te ayibika se pa na ye azana kimia. Voilà, merci beaucoup Chatumba toko tambala mona actualité yango kandenge za kolobama Jean-Pierre Bemba a outi ko déplacer biso to ebike no ba faire déplacer qui est sous l'ordre ndenge pesa maki na niveau États-Unis d'Amérique parce que Chatumba oza mutu moza mieux informé ba ebele ba osala combat na ndenga poto ya distance mais Chatumba na kata kin a pesa information aux ali bio pour na batutu ba confirmer pe ba comprendre et alors Chatumba Jean-Pierre Bemba a se déplacé qui donc juste que non pour les 30 juin ba makambo ba annula qui ba linga qui était salima mais aujourd'hui là on apprend que Jean-Pierre Bemba vient de faire le mariage. Jean-Pierre Bemba kosaki batu parce qu'elle a ba pigme on moni ko mutu ali ba pigme akomi na malédiction lokolo mutu neza susu biente ba pigme alinga dia mbusa ya mwishi mona mbusa ya mwishi o toziki na la muka asa mukuse trop Jean-Pierre Bemba sa allergique na bato mikuse ye vraiment muta mukuse soka monya ko raté soko za na famille na bato mikuse ko raté parce que dans la tono ezaka molai azui muta ya musa koti siko na balambi yo mais
lokola bato mikuse ba comprendre que ayi pona kolia biso akimi masolo ake kobala depuis avant que moi seka yaka to vanda yango makambo se ko simate avandi si moi na 30 c'est que ça ba malédiction zaki kolanda ye yaka to vanda ba uti ko kata malédiction on aura mwana batute obotise bana botise lokola libata nzoka do bana pondes voilà lokola za kitoko a profiter a botise abala yete bada bambulu na bambulu plus de 35 ans ya mariage ata sonité tata mobimba bongo tata mobimba sikoyo bato ala moko basa kolanda tata ndenge wana modèle ezani bazo bisibino Jean-Pierre Mbemba obi akeko bana pona ni pour que comprendre que Fayulu akosi bango même on a distraction azobi kino azotour azobi bango Fayulu nzoka ndi Fayulu na butu asorgana Tshisekedi Félix na butu na moi aye vérité des urnes. Oui, on demande parce que tu occupé par rumeur moi bimi par rapport à lettre. Tokangi lettre Tshisekedi depuis ka lettre tokangi yango. Lettre kotaki. Fayulu azo senga nini? Siko lettre wana isani nini? Jean-Pierre Mbemba ibi lettre wana te. Siko njoka ni Fayulu akeko senga na Tshisekedi atikela kaka président nga za président ye balu kede poste ya ye moko mozito te. Moïse Katumbite bakamita tute bango nyoso wana te bango nyoso te basa na kidiba bapese poste mais Martin Fayulu lobi ke no bango tu ba bemba banani tout ça bazana ba copie wana avatinda lettre bango tu bana akosili bango puisque lettre wana dala Jean-Pierre Mbemba ibi lettre gabutan Jean-Pierre Mbemba sana njili likolo ya podium alingalo likolo ya podium mutu moko aye a glissé lettre atali habita lettre oyo moto bino soko sabino bazo ngba utiliser yo lobaka ma vérité des urnes kolo bango te yango to moni pe ke non nini événement ngo ezalaki pe sans impact parce que Jean-Pierre Mbemba basaki ko zela de ma vérité des urnes alobedi yango te a comprendre lettre bazo bibino ye azo loka poste na butu asaka na Tshisekedi na moi ayiko ma vérité des urnes yo yikidiba yango ne tango amunika ka lettre wana atermina sur micro abi peuple congolais na njili na ebisi bino ngai makambo vérité c'est na sala ngoposa te ngai ne kubundira kaka congolais na kokota kana makambo te za kozo bande biso terme wana utiliser yango alors akiti azu mwasi na ye akompra mwasi akimika ka butu wana azu avion gemena ne ake kobala parce que mon bala quitté akay bar ne mwasi voilà est-il important na Jean-Pierre Bemba kobala na mwasi na ye na ba minutes oyo ezai pour na kula saki saboter makambo politique aye pour amener vie na ye normal tranquille akota makambo na bino te ko banda lelo Martin Fayulu so memende na buzoba ari Martin Fayulu ko banda lelo ko tsanga na buzoba yo te ngai na yini makambo na ngai di bala na bana mwasi na ngai na cha famille na ngai en ordre na za mwana iboso na papa Jean Mbemba na cha makambo na en ordre na sa famille makambo no ya la vérité des urnes abu pia mais apparemment ndenge zali wana bandeko na biso ya cour constitutionnelle bazo to sa to pe bazo yoka maloba ya Martin Fayulu potomoni ndenge Martin Fayulu azwa quitté processus ya ko invalider tozo banga bako ko invalider le biso te président de la République non il ça de Martin président de la République ezali institution bako touché parce que il n'y a plus de contentieux on avait déjà vidé tous les contentieux il y a présence de la République contentieux ça l'a quitté et les contentieux parlementaires n'était qui il y a Assemblée nationale il y a aussi besoin que nous liquider bâtiment sur le ba Daniel le Safo bako liquider bango alors basa ko ça batu Daniel Safo lobi kutoko simba ete na yebisi yetango na komaki awa Daniel Safo so na ngana pour bana o chatuma ce qui va invalider ngai je vais mettre le feu na ce qui c'était beaucoup invalider yo jusqu'à maintenant la tout le monde a fêté akomi kolala kona akomi sans domicile fixe akomi kolala kona parlement tala Daniel Safo so ça ne veiller mortuaire veiller mortuaire ne ozo sokala basi be invalider yo dikamuno abupia et surtout no makambo na muka oyo toti ko ka lettre ya muto yo akosaka bino na butu azake pa Tshisekedi na moyi azake pa et pas peuple na ye la muka akoso bango vérité des urnes et puis kaka yete muzito pe to kangiete muzito pe kiniki kingakati oh oui mutuba balongola kala kipe kinga oh mais ya finga Kabila voilà kingate na butu oh chef de l'état yo ni muto jo Kabila na réunion bakenda ya yepa azalaki voilà butu wana akikutana Tshisekedi Kabila ibise tete président moko kaza moko bona Tshisekedi Félix azape président na ngai na kufunda yo kufunda ngai te yo de na kufunda yo Joseph Kabila sur téléphone le son excellence le président Félix Tshisekedi Félix Antoine
umunika mozera udika munini nazana muzito awa aye kuloba na ngai ke ngamu tozo judice joka nimsi ngana sana nga president nakumi na ngai président honoraire ngana tiki makambo nanga politique nakumi na ngana makambo ya koboko bango meme na ngana bataba bango be na ngai Isabelle Boye naza ko makambo nanga politique na tiki yango ni a profiter pe wana asangisi batu nyonso FCC atisi bango mulongo abiso bango ko banda lelo muntu akufinga soso Tshisekedi na media moko ya FCC na kobenga en tant qu'autorité morale na kobenga na FCC. Voilà, donc voilà pourquoi aujourd'hui là te sentir paix, président de la République a quitté Kiyemoro na Bunya avec un pacte idéologie te sentir que Kimi Zongi masa sezo beta lisu soutien na bité sokolo banini na biso que bitumbe sile alaka ki bana Bunya bana Grand Est abiso que ngai na kubika ka mukonzi na koya lokola Tshisekedi Félix azali ko accompagner makambo maloba na ye yango de akoneki na Bunya api obi na pointe na Zalaki Vital Kamerhe Lwaka nyinyikinyi le pacificateur oh lolo le coach plus ibenge azali ki wana basadi masolo ba pesi kimia licence betite babi ko bandelelo na Bunya licence ekotika na ko betele susute mobimba kimia ekoti yango ne to za de sengo bana to bundele kibino na poto le président Tshisekedi Félix aye kuna na directeur de cabinet la kakibino a met dans la pâte Bitumba Abou Pia. Voilà, Bitumba Abou Pia parce que côté kuna ba est toebi que non Vital Kamerhe azo coordonner azo kangama solo ana mama na popularité na niveau bi côté kuna. Alors Bishop Tumba toko solo la kate sans que to les capé ma solo yo Koffi Olomide azali moko ya ba artiste minene na kati ya République démocratique du Congo. Owapi auti ko fingama grave na ba diaspora ba insulte grave. Po na kaka ndenge a se déplacer ki na poto n'imte Tumba okoloba na biso te na sengeli diaspora mobimba pardon mon pao mokonzi charismatique mutoboma komba na poto yeyo na sengeli bana poto nyonso pardon non bana poto na sengeli bino pardon et pas mon pardon involontaire non pardon ya solo mais bango mo fallait ba sangana ba senga pa bango na ba bokechu na bana bango nyonso bitule bango ekufa basaka badoka mitu tala papa Koffi kolanda bango ti mitu ikobo badoka na bango mitu ya zofinga yo ayibite ka fingi soko ina mikoro lo ko wangana ayibite te ka fingi puisque mitu na bango edoka yango na profiter pona ko sengela bana diaspora nyonso basa na mafinga ti lelo pardon na artiste nyonso congolais bolimbisa bango batwana bazali bato akubunga bayibite basi ba dépasser surtout tala bokecho problème na izanine momi na ya parler jo moko autaka Angleterre ayaka kangi mobine ozo comprendre sikoyo bakitisaka na metu momi na ngakabi mate avanda sikoyo makelele wana ya momi na ya yoka kango yango ni ebiti system aya kwanga de ebiti system na system bébé ya boke system bébé yango sikoyo tango system bébé pour ko se défouler ayeli Tumba ayeli Vital Kamerhe ayeli Félix Tshisekedi eza mutu de bébé pour na makelele ya mwasi da ye parce que petit wana ya Londres ebiti kachaka biloko ni na nzoto amelara ba biloko makasi ba nkoro na yebiti biloko ni chaka na nzoto biloko wana namoni euta kota ba pigme eza biloko euta kota ba pigme voilà biloko makasi parce que degré garçon wana akonyoko na mabolongo yinda yango no bokecho za bien te buyu kele bokecho mawoza ba garçon bokecho esthétique anda omoni bomwe ko bana ako mo toloko bana ya biliberi moi c'est alambele ka fiyo lia kaka fufu lokola dinga ko lia mungusu na mboto baseli kaka mboto ale esili bakitise tapi lokola ba musulman alali na si garçon na mati garçon tu as solo bakeno alekio n'impact pe na parce qu'il va vivre la 4 saisons 4 saisons mu kolomi ki dinga yo kolomi ki obuli silité talozo mo déjà silité omono da boy omono muto kunande yo mo natindi petite na ngai tsunami ngabi tsunami ki ne ka bona 10 jours o renouveler ba nini aki ko renouveler ba parfum ba nini ba déodorant pour ki tango na ninga kotoyo en plus ngana sali jana kati kisasa masori sa déjà awa kuna tokendeki ne koluka koyeba ba nouvelle technologie ba dimension politique internationale loko to sisi musala to zonga na mboka na biso poto développer. Voilà, dans quelques jours Martin Fayulu va faire une grande déclaration pour la République. Tumba okolobanini azana déclaration ko sala talingi alobi vérité des alinga se justifier na soni te ya lobi kaza celui l'homme à l'état akosi bato ebele basango ils appuyaient sur les sango ne basango basango basana 40 000 témoins
basanga baboyete to 40 000 témoins to sangi na 5 000 40 kutu wapi ozo comprendre oh basanga de bayibi vérité ngana gagner basanga te muto a gagné élection Tshisekedi Félix Tshilombo alors siko yebisanga ye tata wana akosala soni il n'a pas de place à sa déclaration ko sala soni ya muto akoyi na vélo tala comprendre que Masolo essaie qui zela soko za makasi na 2023 mais 2023 parce que 2023 il dépêche na yene c'est to sangani chato mala pointe na saka 4 moteurs nazo sala kaka 2 nazo ngana 2023 na sali moteur mususu 2023 na sali moteur mususu voilà ba monteur ezali belé Bishop Chatumba kanengo tikoloba donc bandeko na biso ya diaspora baota la biso komezo continuer toujours Moïse Mbiye o apia uti kozala menacé na concert na ye o apabeta ki na Bruxelles mais malgré tout ça là mais il a quand même réussi ya ko réaliser o ezali ni na ye to pusana na biso bwimo mke pona lumière. Ah non, Moïse Mbiye, Nzamba la kisike Nzamba akati masolo, asisi masolo ya ba combattant, ya ngone Nzamba ifali abanda. Parce que ceux qui conseillent banda qui na Kofi, alors elingo sala comme et bandi vraiment na kibonza. Na kibonzambe conseil les zongi na poto. Bana poto na zo bisibino ke bana mikili nyonso, conseil les zongi na ngona kata mikili conseil les zongi, alors conseil les zongi nango esili, alors ya ngone Moïse Mbiye aki a confirmer yango conseil de betamina mikili na ndinga mukete et sengo za monde entier Moïse Mbiye merci pour la prière yo nzamba exaucer yango nzamba bandeki masolo nzamba clôturer masolo sikoyo bisiki ba wata tu es libéré kende ko beta Fabregas kende ko beta DiCaprio kende ko beta billion so ba waseka muzele fungami ba Kofi Olomide bokende ko beta ba Jibin Piana ba Werason nzele fungami pour la billion. Voilà to meke un peu kozonga muke to moni Martin Fayulu noté ba voiture na ye ba to boliango ba pine pa ba combattant ba policier ezaye système na ye azana stratégie mabe bugasona azana motema mabe eza ba stratégie ne mabe yene muto asali yango pour atubodi pine ye moko mais ya lobby était de droits alité parce que ba policier ba continuer toujours violence et que non Félix Tshisekedi azali ko ça la continuité mais yo landité olandi makambo Francis Kalombo lobby tabike état de droit c'est côté na mboko yo parce que chaque fois to senga kamarche ba pesa kabiso lokolo mukonza mboka lobaki ke tovanda yango ne tovanda makambo ko salwana et c'est dit pour l'État, il fallait bazala babetama bayoka elengi ya masasi bayoka elengi ya fimbu pour balanda susuko sakanate il faut babanga l'État libéra. Voilà pour balanda l'État libéra alors Bishop Chatumba donc to komi vraiment pene asuka ya émission na biso oyo na baye onyo surtout bazu ten kolanda biso bako ko retenir nini na koleka Bishop Chatumba ba retenir que Jean-Pierre Memba balaka télésa système ya ko vanda avant que na mwana bato abotise le rôle libata bane belé boye mais promesate abote biso bakoko parce que moi si naye azande konanga na musuni to sambeli to pesinda merci mais le cette femme c'est une femme fidèle lelo ba honorer et dingo lobake ko bwaka lelo ko bandelo Jean-Pierre Memba abwaki si makambo ya lamuka abila muke sa distraction la muke sa distraction et ça dit impunité baza ba barbare bisoki batunyo so la muka botie en ordre mabana militaire bokendo ko tia ordre mabana na bino alaxi modèle habito tika politique maintenant c'est des temps il y a kocha ordre na boutique na biso. Voilà différence ezali nini pour clôturer entre Martin Fayulu na Jean-Pierre Bemba parce que tout le monde Jean-Pierre Bemba de balobi consommant congolais abali kaka oya ye congolais mais ce que Martin Fayulu ça muto apengwa ya balana hier d'abord il moko ça comme on est Keita Aza sénégalais, moi je suis camerounaise. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a déjà qu'on a pengwa. Yazo dinga ko nous j'aime na kamba congolais. Ozana isika wate, ozana isika te. C'est comme une opération consommée. Aza honorable quand même. Honorable, mais à quel parlement? Et Aleza invalidé pour ce que validé au siège tazo landande lokolo ya papa na Etienne Tshisekedi. Le quota Tshisekedi a siégé quitté, a tchakipe suppléante. Il a siégé te a su suppléante, a siégé azakuna. Parce que suppléant azana komonai. On comprend. Voilà. Merci beaucoup Bishop Chatumba et alors bah salutations non rapides. Na petit churamboma l'imbattable Mbote Mingi Yaka Kotoyo Roger Matondo Amos les guerriers Boya Papi Gene Boki te déjà Kotoyo Boya nazo zelebino nazo déjà bino nyonso Boya Jean Pouy Erotek Boki ta nanenga kisasa tozali awa mboka na bino Boki te déjà poto développer mboka yo. Voilà to développer mboka oyo avec Félix Tshisekedi Tshilombo tout ça va. Na Vital Kamerhe Lwakanyi les coachs les coachs ça marche ya ko sakana ko tuté biso ba chato to ko nyata ki sasa te so ko moninga déjà na nyata ki sasa et dingo ba ki tout ça va voilà nazo senga na bandiko ngba sana diaspora na sali opération retour au pays voilà ORP
zonga oza na place akolala te zonga entreprise na yo oyebi nini okopresente ngo na epai na nini te je vais te faciliter toutes les démarches yaka na mboka na yo tokende kosala bilanga na maluku espace eza monene ya grave bato abandundu tokende bandundu ngai kasai kala te nazokende mukamba nakende pa na biso na kananga kosala bilanga tala kozela kaka te ke o totonga babulding yaka tosala bikedi todia bandika toteta ndika tobongisa mboka oyo. Voilà, merci beaucoup à toi, celui qu'on appelle Cornelia Doussi Yaba Givenchy, Yatembe Doussi Yaba Givenchy, Balobi cette fois-ci René Abiri. Travaillons, tout ça toujours, Moussala Nabiso, Kandenge Sengeli, Balobi, Bolembanga, Tebozwanga, vraiment, à tout moment avec le bishop Chatumba, donc, Oua Piazak, au Panzante, Kazak, au Loba Vérité, donc, pour Asa vraiment nationalité congolaise, quoi, à Lingaramaka, Simbo Kanaye. Bah merci vraiment et trop na batutu bolingaranga Paola Schengen et Kilo à Londres Motema et Floris Aombo, merci beaucoup à celui qu'on appelle donc Juppé d'Acruz, vous êtes tellement ébélé, Priska Katalea, merci aussi à Dieu, Ouazaliona na caméra, on se retrouve à la prochaine, merci. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé Oyo Batoba Pemelaka.